Oh my God. Tango tana nzambe sonaka. Esengeli na yo zala na molimo wa discernement pour comprendre que eza tana nzambe. Bien mais soko moni molili ezingi vi na yo. Ozomona makambo nyonso ekomi sombre. Même l'opportunité bandaki kozwa si facilement na vie na yo ekangami. Ba blocage se présenter na vie na yo. Maboko bandaki ko facilité ekatani. Bato bandaki ko pesa na facilité batiki yo. Il faut comprendre que ça tana nzambe. Parce que nzamba accompagne kabola muna yena lisungia batote. Ya lingaka ya sala lokumu zonge pa na ya kabola ngona mutute. Laisse-moi te dire ezata na nzambe na vie na yo. Oui, je t'assure et je te le rassure que ezata na nzambe ko sala na vie na yo. Shalom, shalom na bandeko balandi instant devant le trône. Bisika nyonso zwami bino que le Seigneur Dieu nous bénisse abondamment. Bien-aimé Yesu aza malamu, aza bolingo alingi biso. Azokoba na kobatela biso, protection na yezo continuer, ko camper tout autour ya bana na ye. La Bible dit l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. C'est-à-dire, banjelu na nzambe bakampaka likolo ya bana na nzambe te. Mais bakampaka likola bato batambolaka na kobanga nzambe. Oui, certainement ba o babanga ka nzambe nde baza bana na ye. La Bible dit dans le livre des Galates que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Batu nyonso batambolaka na molimo na nzambe bango nde baza bana na nzambe. Parce que muto aza na molimo na nzambe se comporta lokola mutu nyonso te. Problème ekoki koya bitumbe ko se présenter mais réaction na ye et kozala lokola ya mutu nyonso te parce que ye aza mutu nyonso te. La Bible dit nous sommes dans ce monde mais nous ne sommes pas de ce monde. Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous êtes de ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. C'est-à-dire, tokoki ko se conformer na comportement ya monde oyote. Non, oya sali bunga pena salabu. Non. Yo mwana na nzambo kotambola selon nzambe. Je veux être comme Jésus toute ma vie. 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 Mwana na nzambe azalaka lokola nzambe. Comment tango baye koluka Yesu bakangi Pierre? Comment bande ko reconnaître que oyo ba onde bazalaki na ye? Oh my God. Babande ko confondre baye kolina Christ. Pourquoi? Parce que comme ko kanana Yesu. Nous devons être comme Jésus. Nous devons être comme Jésus. Faut se comporter lokola Yesu, to zala lokola ye. To reflecter image na ye kati na bomo ina biso. Alors sans plus tarder na lingito kangami soto bondela. Na lingito kangami soto bondela parce que Yesu aza malamu mingi. Pona yo muto zolandanga, si l'Éternel Dieu te met à cœur. Je suis convaincu de partager ça dans le monde entier. Si l'Éternel Dieu te met à cœur, que obenganga soko zui numéro nangate, obengi même numéro ya caméraman. Osombela biso bafle ya munene wana o batelaka na ba wenze na ba micro. To panza sango malamu nzamba opambola yo. En passant, que le Seigneur te bénisse. Nous sommes dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 3. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1er, je lis au nom de Jésus. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, hier soit a partagé na biso sur les temps. Les temps. Les temps. On a lingala elingi koloba ngonga. On a lingala elingi koloba ngonga. Nde Yesu atindinga na kabola na biso lite ya wana na mokolo ya lelo. Ecclésiaste azoloba boye.
eza na temps mpona eloko na eloko alobi eza na temps mpona kobotama mpe temps mpona kokufa temps mpona kolona mpe temps mpona kobuka okoki jamais komona moto aloni manga lelo abuki mpe manga wana lelo non même zemi ekotaka na libumu mwana se développaka nanu et après 9 mois abotami bana musu babotamaka na 12 mois mais en quelque sorte ezwaka temps pour que mwana abotama elingi koloba te ke zemi ekoti le même jour mpe mwana abotami le même jour bien aimé na mokolo ya lelo okoki kozala peut-être ozobika temps ya bato na temps ya bato ezalaka na temps ya mafinga temps oyo eza ya bato ya mokili ezalaka na temps ya critique temps oyo bato bazobwaka bamaloba humiliation likolo ya vi na yo bato bazodeklare négativité likolo ya bomoi na yo bato bazotiola yo bazoseka yo bazopense peut-être ke mpo na yo esi esili temps wana babengaka yango temps ya bato donc temps oyo moto akoki kosakanela oyo lolenge alingi moto akoki kosedeside likolo ya vi na yo lolenge asepeli mpo na ye lokola moto ayebi esi esili mpo na vi na yo nomonaka moto azotambola bazofinga ye bazoseka ye bato mokili bazosakanela ye me bien aimé wana eza temps ya bato me na mokolo ya lelo naye kolobela yo temps na Yesu Masiya. J'aimerais qu'on lise. Nous sommes dans le livre d'Habakkuk. Habakkuk, chapitre 2, le verset 1er, la Bible dit: J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait, ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas si elle tarde à temps-là, car elle s'accomplira certainement. Amen. Bien-aimé, Habakkuk azoloba na telemaki na poste nanga. Na bandaki vraiment koveye pona yeba nini o nzamba koloba nanga. Na lingina nuto suka wana yambona kita na se. Na telemaki na poste nanga. Na bandaki na nukoveye na yeba nini o nzamba koloba nanga. Koveye wana ezate ke Habakkuk bandaki kolala ta telema libela tikino mokolo nzamba koloba no. Habakkuk bandaki ko éviter masumu. Abandaki ko éviter berere ekoki kotiela ye barrière entre ye na nzambe na ye. Lolenge Esaïe chapitre 59 le verset 1er azoloba. Que loboko bonzambe na ye za mokuse te pona kokangola. Pelito ina ye za kokangama te pona koyokanga na yo. Mais loko se moko tiaka barrière entre biso na ye eza selisumu. Habakkuk a comprenaki yango azalaki veillé. Azalaki éveillé. Azo éviter biloko mikie mike, azo contrôler marche na ye, azo contrôler conduite na ye, pour azo ebate nini nzamba koki ko sala. Pourquoi? Bien aimé, mukolo nzamba visitaka moto ayebaka te. Bien mukolo nzamba lekaka pour ka sala batu bola mutu ayebaka te. Mutu akoki ko sunga yo ko oriento eza kaka Yesu. Habakkuk alobi na telemaki na poste nanga, nazo veye na yeba nini yango nzamba koloba nanga. Penzambe certainement yaki koloba na ye. Alobi na ye akoma prophétie likolo a mesa pe aggraver yango parce que prophétie on est comme des gens attend oh il faut kokisama. Même si ekokisami nanu te azela yango ekokokisama. Oui ekokokisama. Wana nani azoloba Yesu. Bien mais tant on a ye kolobela on a mokolo lelo eza tant y accomplissement o Yesu aloba pona yo. Oui, obika ton ya batu. Joseph avait la promesse de Dieu que à cause de la mokondi pe bande kone ba kongumba melaye. Mais Joseph aleka pe na ton ya batu. Ton ya batu Joseph aleke là, ezatan ya ko critiquer prophétie na ye. Ezatan ya ko kosele makambo pa moi sia Potiphar. Ezatan ya ko se retrouver na prison ici kama kona bato mabe, bato miyibi na bato basala ki mabe. Bien aimé na ton ya bato, Joseph azala ki maltraité. Bien-aimé na temps ya bato akutana na ba épreuve. Mais tango temps ya nzambe sonaki na vie ya Joseph.
tikanga na yebisa yo. À part le président de l'Égypte, c'était Joseph. Même Yemoko Potiphar a komaki na se à Joseph. Je ne sais pas si vous comprenez ce que Dieu est capable de faire. Nzamba éleva Joseph na niveau même ya likolo. Oh moi si à Potiphar a komaki même ko banga ko poussa na pembe na Joseph. Parce que komaki ton ya Nzambe. Tant on a yé na mokola lelo côté ya yo, ezata na yo mwana na Nzambe. Est-ce que koki ko contrôler nzela na yo te? Parce que Yesu alinga salelo komoko na vie na yo. Il est écrit dans la parole du Seigneur que sa parole est sa prédication. Ne repose pas par les discours persuasifs de la sagesse de l'homme, mais sur une puissance de la démonstration de l'esprit. Nzamba la kayo exploit bikamwa et comme temps akokisa yango. Mais loko si moko esengeli na yo contrôler veiller sur ton entourage. Et zana bato mosusu bayaka pour que ba désorienter vie na mwana na Nzambe. Soko tangi makomi na Nzambe na deux rois. Okomona eza na histoire moko ya jeune prophète na vieux prophète. Un jeune prophète Nzambe a orienté ye alobi na ye. Na nzela zokende kolia eloko tato koti na ndako ya mutu kolia te kolala te. Makutani na vieux prophète azoyebisa ye. Biso tobanda kosalela Nzambe kala toza basakoli ya kala. Ato liye pa na ngai kosala eloko te. Est-ce que Nzamba tindaki ye na nzela wana? Ayebaki te kakokutana na vieux prophète? Mais pourquoi interdisaki ye alia eloko ya mutu te? Parce que Nzamba ayebaki le pourquoi. Vieux prophète a désorienté qui est pe akosaki ye. Et ezangi saki ye bola mo Nzambe. Jeune prophète a komaki na nzela balion balia ki pe ba déchiraki nzoto na ye. Oh my God. Tango tana Nzambe sonaka. Esengeli na yo zala na molimo discernement pour comprendre que j'attends na Nzambe. Bien mais soko moni molili ezingi vi na yo. Ozomona makambo nyonso komi sombre. Même l'opportunité bandaki kozwa si facilement na vie na yo ekangami. Ba blocage se présenter na vie na yo. Maboko bandaki ko facilité ekatani. Bato bandaki ko pesa na facilité batiki yo. Il faut comprendre que j'attends na Nzambe. Parce que Nzambe accompagne kabola muna ye na lisungia batote. Yalingaka ya sala lokumo zonge pa na ya kabolango na mutute. Laisse-moi te dire j'attends na Nzambe na vie na yo. Oui, je t'assure et je te le rassure que j'attends na Nzambe ko sala na vie na yo. Mais il faut zala na discernement, il faut zala na discrétion, il faut zala na sagesse. Et ça na bato ba perda li pamboli na bango à cause ya manque ya sagesse. Alléluia. Le temps de Dieu. Tango ta Nzambe sonaka nani akoki ko contredire. Tango ta Nzambe sonaka nani akoki ko intercaler. Tango ta Nzambe sonaka nani akoki ko boya yango. Oh my God. Bien-aimé, c'est ton temps. Ouais, j'entends Nzamba ye peut ta visiter yo. Oui. Comme on a molile se présenter na vie na lobi Nzamba tikinga. Tala istanga histoire ba na Israël. Na Exode. Oko comprendre que Bible zoloba Pharaon kendaki ko départ, kendaki a départager ki ba département que ça na muto akoki ko kende ko lokota pai. Mususu ko mélanger, mususu ko sala mélange mususu. Mais tango Moïse ayaki pona ko ebisa Pharaon, l'Éternel m'a envoyé et l'Éternel m'a dit otika peuple na ba kende ko adorer na désert. Bible ont précisé bien pas à Israël et comment qu'il faut décoller qu'avant. Pourquoi? Parce que Nzambe shakita ki azala ki na bango. Oh Yesu, mwana na Nzambe sengeli na yo comprendre. Pourquoi molile komi makasi na vie na yo? Pona nini vie na yo komi noirci? Yesu esiaye. Yesu aye. Nabanga nini? Nabanga nini? Nabanga nini? Yesu aye. Nabanga nini? Nabanga nini? Nabanga nini? Yesu aye. Nabanga nini? Nabanga nini? Nabanga Yesu se aye na vina yo. Eloko nini koki ko bangisa yo. Nani atambola na Nzambe libote simba ye na bondoki. Nani atambola na Nzambe batela ye ba barrière. Yesu asaye na bomo ina yo. Bien-aimé komiton na yo. Kobungi sa eliki ate. Même si omoni sikote. Koma yango na mesa na yo. Grave yango. Huye koko kisama. Certainement koko kisama na vi na yo.
Parce que comme itan nzamba kauso pinzoli. Oui, et comme itan nzamba changer identité à vie na yo. Obiki petan bato mokili mingi. Bato baseki yo mingi oleli mingi. Mais o ezali susu tan kolela lela te. O ezali susu tan obika soni te. Ezali susu tan bato basakanela yo te. Mais c'est le temps de Dieu dans ta vie. Que le Seigneur Dieu te bénisse. Parce que o ezatan na yo. O ezatan nzamba yaka usapinzoli na yo. O ezatan o fongola monokolo lenge anazoloba. Oh, ma bouche s'est réjouie. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Mon cœur s'est réjoui en toi. Il n'y a aucun Dieu qui est comme toi. Wana anazui courage à Koloba. Parce que le Seigneur avait relevé sa tête. Que Dieu te bénisse. Le Seigneur veut relever ta tête. Le Seigneur veut essuyer tes larmes. Le Seigneur veut consoler ton cœur. Et il veut changer ton identité. Que Dieu te bénisse. Nalingo Kangami Soto Sambela. Seigneur, tu es roi. Merci pour ce message. Merci pour la makambo yo saleli biso. Merci pour la banzela au fongoli. Merci pour la restauration. Merci pour la kimia na yo. Merci pour la bienfait na yo. Et merci pour la bolamou na yo. Nous te disons merci parce que tu es roi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Abonnez-vous massivement sur Basse Média Télévision et découvrez de très bonnes choses dans le Seigneur. La chaîne à laquelle nous parlons concernant notre Dieu Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. Abonnez-vous massivement, vous ne serez pas dessus. En tout cas, vous allez dessus. Je vous rassure que vous allez dessus. Ici, on parle que de la vérité. On parle que de la vérité. On parle que de la vérité, rien que la vérité. En vérité, je vous l'ai dit, abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. En tout cas, beaucoup c'est là parce que yesozo tikala nzambe, yesozo zolokumu, yesozo mata, yesozo tombwama, awa tozo lobelande kombo na Yesu sans flatterie, sans épices et sans soki pilipili na mungwa, mais tozo lobelande bo solo mekati na Yesu. En tout cas, abonnez-vous et vous ne serez pas déçus avec votre humble servante de Dieu, la sœur Priska Mbouzi. Vous ne serez jamais déçus parce que l'Éternel reste roi. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.